Salut, ici c'est MJ. Alors je vous demande de vous abonner sur la chaîne YouTube de Miguel Niema, Solo la vérité. Beau s'abonner. Kuna ne bape saraba sangwa bien, ya kimia, pour na artiste nabino et puis pour nangai. Donc voilà, je vous embrasse. Miguel Niema, Solo la vérité. Ça va grappé à solo na lubango 10 000 fois. Okay. Musicien congolais, baba musicien oyo ba uti na passe. Vous comprenez? Au moins baloba toujours ngamo na zwa na passe en kopé sa mutute. Vous comprenez? Bon, ce sont des parvenus en français. To bazwa soka kami c'est pas ya uti au kabati. Menga cha movoto na kolina mbongo. Mais yo pe jibando ko bwa kola msupo pesi mbongo te me bwa kiyo. Na ba papa wemba bando tiko pe libanga bongo. Mo libanga oyo zo ba libanga ikoma kolesa bino tu acha movoto mutasala yango. Ngande na pesa kester. Tout Paris ba yebi ke kolo libanga muko ba kundanga na tombe nga WhatsApp na acha movoto pas grand le créateur du mot libanga ba otiango. Miguel Niema, Solo la vérité. Na lobele yango ba juge. Mutu wana avanda wana. Anyokoli Kongo bino boza ba congolais de souche. Na ebite so ba ko corrompre bino mboka wana eza bino te caméra zo mbonga ke na ona nini. A vu 24 vaches akena ko fete na mwana ya nani ya Kaberebe. Est-ce que na Congo il y a ça fait ça 24 vaches? Poto yo kaye mawa ba yo ka muto asali quand même moi geste ata ba musicien ngo après ça combien va na mongo ya caméra akovanda boloko ni tala justice et katamarabon justice bo sala makamna bino caméra aza responsable ya ki muyibi na ye. Miguel Niema, Solo la vérité. Lobobo aya bani ko finga. Lobobo ko mo bisaba na poto ke boke ba bosuka lo acha mo voto. Voilà. Pourquoi toucher ba kombo mususte? A toucher kakanga. Vous comprenez? Pour votre information, na ko toucher été na otie pe égalité. Mais ça petit pas na yo mais tiel le kanelo bongo vraiment c'est désolé. Il faut yebana. Pour yebana, il faut toucher nga. Vous comprenez? Au moni yo soko sali ka ke mission bandi ko finga nga lelo. Lobi ba yebi na omi mondo entier. Bato ba komi kotala yo pe ba komi okomi na ba audience, okomi na ba vue ebele. Miguel Niema, Solo la vérité. Bienvenue ici www Solo la vérité balobi à chaîne Sika innovation so moni na omi midon vraiment c'est que ma solo eza na Solo la vérité. Je Miguel Niema papa ngeli oyo boya moi sali mokili na e nulle part ailleurs so boli bozo na omi midon bozo ba actualité na Angola bozo ba maramba solo awa tolo bela musique awa tolo bela maramba pasteur awa tolo bela maramba danseuse awa makambo nyonso le kaka sauf politique. Na Solo la vérité to Solo la vérité c'est Miguel Niema je Miguel Niema papa ngeli depuis 0033 ou mela Miguel Niema babi muto futa pena na omi midon tala na omi midon daza siko patron massa Miguel Niema papa ngeli yalinga bongo na pesi bonjour et beau tard na batutu o balinga pena Rolanda ngai partout na monde entier o ba sepela na émission nanga chaîne na biso Solo la vérité émission nanga pe vérité c'est vérité awa vraiment sur le qui na plateau en tout cas vérité na pesi merci na ma copine moi babi Béatrice Soise maman Mouilou babi fille azo sola euro sur la dollar donc sur la kwanza sauf franc congolais notre solo ya moté Paulo dos Santos balobi Paulo dos Santos les guerriers balobi guerrier à mboka tonton moro swag tonton moro silim a sola kitoko babi somoni pochi mulai loboko pete loko la ndunda loko la pondo akausu ben wili le gabona na pesi pe mbote na Paulo dos Santos balobi batu moko boye ba osunga pena ba journaliste soka koza respect soka osola bien les capables ben wili les gaboniens les capables Paulo dos Santos au mona maramba bien na pesi mbote bongo na Sele Manzombi na obosa na te ba vie na biso Xavier Lopez pourquoi pas Donna Bwebwe Colivila les table les monuments vivants en tout cas wana ba vie na biso vraiment ba wasunga biso lelo na plateau na biso oyo na bonga manana et surprise mon on sala bino mbala liboso aleka na chaîne na biso Solo la vérité c'est vie na biso acha mon voto babi acha mon voto ya ba acha
balobi vraiment asolaka lamba asolaka cravate asolaka montre asolaka singa donc asolaka chaussure ya osaka te so moni na mokasa c'est que ya solo via kenda ba poto azonga zana ba musicien lelo vraiment to stepeli to yamba VH mo voto poto développer no mosola VH batu bolobaka boloba mabe ya VH bofinga ye VH asila VH azala ne lo côté VH vraiment elamba VH sale lo kota somba lupangu te mais lelo tozo beta masolongo vraiment na VH ameka un peu ko expliquer biso parcours à VH wana on a VH zo kota acha mo voto kota déjà donc ba vie masila raté ba chacho mbala VH moi busy ti quarantaine na to banga. Ah, Monica très bien habillé. Hein? VH Toro na biso. Solo la vérité chez Migueniema. Papa Ngelingeli. Ouais. Le parigo. Migueniema. Patron mon amour qui garçon Silim. VH Toro non vraiment. Babi awa solo la vérité. To solo la vérité to panzara nteke. VH bonsoir. Bonsoir, Botard de ma belle. Boni. Ouais, vraiment, Naza bien, mais Naza na sango ya mawa. Je viens de perdre ma grande sœur. Mes condoléances. La nommée Mapolina, Mafuta, qui vient de nous quitter. Qui vient de nous quitter il y a une semaine. Okay. C'est notre grande sœur. À peu près, Toko Benga et maman, c'est notre maman. Notre deuxième maman. Elle est morte il y a de cela une semaine. Okay. C'est une mort inopinée. Elle a trop souffert. Ce n'est pas de la corona, mais non, elle a souffert au moins 7 à 8 ans. Elle vient de nous quitter. Il y a la famille Mundele et Acha Movoto. On est tous en deuil parce qu'elle vient de perdre notre grande sœur qui fut aussi notre deuxième maman. Ok, merci beaucoup. Mes condoléances na part na biso et na part ya chaîne na biso. On appelle na zana matanga na auto perdre oncle nanga déjà auto tindi langa message papa Kabasiela oncle nanga vraiment na Gombe. En tout cas mes condoléances na tout famille de biso nyonso. En tout cas bolela nange longo parce que na zana mawa malgré tout musala mo boulot na lelango forme na auto perdre oncle nanga vecha mon voto. Na moni santé na moni forme si la rate le roba vena biso ba chacho mbala kashogi balobe lamba nde lamba vecha lelo pena to yambio na chaîne na biso solo la vérité yo kana solo la vérité ande to lo bara vérité vraiment vérité za la pena l'aise donc loba penza obanga mutu te poza minduki to tia na biso minduki awati pena fo lo ba vérité vecha to beta no parcours à vecha expliquez biso no parcours na odimi po bato ba olando ba comprendre. Bonsoir. Botard. Bonne nuit. Bonne nuit. Oui, Acha mon voto, pas grande. Acha mon voto. Papa Chwege, Nazali Angolais. Nazali Congolais d'origine, Congolais de souche. Nabutami na Kinshasa. Pardon, Nabutami na Équateur. Naye Kinshasa, à l'âge de 2 ans avec ma maman. Alors après, naye poto trop jeune. Donc na colline na poto na colline na Congo tie. Alors quand naye poto na bandaki déjà ba kotanga na ngai ba chiki. Bon. Donc on l'appelle naye kokutana idole nanga papa Wemba. Alobi nanga pe petit. Yo za petit na yebaki yo depuis bon mwana. Lokola nana ye awa. Donc yo faut za kana. Wala papa mbe bukutene na poto. Tokutane na poto. Fait beaucoup. Tozaki déjà na Afrique, to nazaki mwana muke, to ekutane na poto de sepika jeune. Wow. Ayaki poto na 87. Te ayaki déjà na ba 82, 80 et tout tokutanaki. Mais tant wa yependa kuvana na poto, nde penda place adopter ngai. Alors nazaki na ye donc musicien liboso toro poto yeba musicien liboso kutane na vie chez papa Wemba. Papa Wemba, je l'ai connu en 69, j'étais encore gosse, il y a Zago Beta na Zaiko. Mais nazaki camarade intime yale qui n'a bouqué chungu. Après on a ngana ye poto avant, aye pe kotindi kale qui n'a bouqué chungu, tango aye akutani nanga. Alobi nanga ki ngana ye ko vanda wa libela.
tokutene comme par hasard na concert moko abetaka na busani kombo ezalaka na Paris 12e wana abi na ngai meto cap nani vers soki nani na busani abi na ngai yo fozala na ngai mpo nga na ye poto tovanda libela awa banda mokolo wana j'ai pu quitter Papa Wemba bomonaka na 92 92 nayaki na Papa Wemba moto amemanga na Angola pour la toute première fois eza Papa Wemba amemi nga na Namibie amemi nga na Afrique du Sud amemi nga na États-Unis bon Afrique du Sud nazonga sur deuxième fois na Saddam mwana Mobutu na le Cap tozaki kuna et je n'ai connu que le bonheur dans ma vie. Donc, so totali kombo acha mon voto. Kombo no vraiment eza pena nini? Eza nini? Acha mon voto. Donc kombo wana eza kombo yo tino na ndako nini? So totali même na identité na ngai eza yango wana. Ok, acha mon voto. Après que ça la parcours na papa Wemba avait beaucoup que son homme repose en paix. Alors ça qui sous parcours na musicien nini? Tango na zaki na Papa Wemba, mbula na Kinshasa. Nakende Kinshasa na 88 89 pour bonne année à 88 ekutenga ya 89 ekutenga na Kini. Alors petit na moko boye nga na kitaka na dernier de voiture BMW wana série 3 na kitana 223i ya yo moko ya nga moko petit wana za ko ya kotala ngai petit na nga quartier Bivier orchestre boye bima ya ba jeune wenge musique à BCBG 4x4 4x4 il faut toquer mes concerts. Mon collègue va betaka na VV Center. Ah, Naomi. Ndenga vieno na lataka. Wenge mobimbe baluke tala o nani. Ba bia sama voto. Wana bota ba bébé. Wana bota ba bébé, les wana zaka ba 27 ans. Mais to umela kité. Mbule beta niveau 0. To zonga na bisope. Après wana ba petit batika une image mais na tikala ki juste na 2 semaines na zonga poto. Petit la photo comme na bandal na et pas ba répétaka mais j'ai pas eu le temps na zong nanga poto si ba ekoya nakuta na ba petit nanga mais j'étais impressionné par la beauté de Papa Chéri que je salue Jibem Piana mukulu malobino ngai fona sala carrière na jeune garçon mais bazaki na bango belé ba dié masela ba ensemble mais opona ka Papa Chéri na Papa Chéri yepe asepela ki na ngai ba ngana petit na nga banda mukolo wana to kabwana lisusu te ti ile ba e kabwana et sali ki ngana zalaki mukolo ba kabwana esaki na ma campagne na Sun City mukolo to lata ba kilo ngana yanga na Saddam na Teloge Manga ma famille que je salue. Oui, on a des places où zo bapende kota kike mouvement epanzana. Balamoko tempête du désert, ça dit Saddam Hussein. Abengi Jibé, abengi Blaise Boula, abengi Didier Masela, Didier Masela, abengi Petio nani, te awengi oui asonte Petio atala kunani. Ouais, ça qui peut être danger na Zaiko. Na Wenge, comment il s'appelle? Kombone Oya. Comme on est koya, abino, bino faut monter mouvement. Wana ngai dans to telemi wana to temi kaka biso 3 na bango pe ba ye. Après benga ti sous 4 musiciens moko petit Melia. Lia sabi yo il faut sanga na bango. Allez. Ngape na zaki na bango wana bu de sa Mobutu akende biso pe to kimi to bizongi na biso mikili. Après quelques temps boy JB aye ko débarquer. Tango JB ayiwana to bando kanga mana JB qu'est-ce que kota petit na sali mouvement sikoyo et uti kini biso to tie maboko donc molobeli na bango ezala kinga BCBG 4x4 la noblesse oblige donc na bakisi kombo wana donc tanga na osala ba émission ya BCBG na Zakari naze ko ba toujours BCBG eza orchestre noblesse voilà peno otepe bambongo no ageo soutenir pe nazo soutenir omoni soki JB na wenge oyo bazalaka baza reconnaissance soki non via zalaki wana soki ndule zobeta
na kosomba ba billet à 50 billets na kabole bato balingaka BCBG me bana la kotate makoti JB azayanga c'est mon petit que je salue na sali na problème te malgré tout ba rando ezalaka banguna ba kota mais JB asota la biso pour solo la vérité ta la partout omoni question na bandoki ba côté belé toko ma pena masolo wana bima biso no ndenge ko sala parcours to salinga na JB parcours parcours ya kitoko to bunda bitumba baza kujinda donc to soutenir JB wana sikota ngo kende kuna o isoler bawera bake basali mouvement na bango biso bayepe poto ba rejoindre biso JB akendeki mobembo na Canada na wenge ba kozonga et tout Emile Alias akite biso akepa ya Werason so JB tozo continuer tout ça là nzela ko nzela penza donc voilà parcours histoire de donc ngana JB toi na histoire c'est mon petit ngaza ki soki na zanaye tangwana zo vanda na Suite Hôtel na Port de Montreuil ngasha na kitanda kwana à peu près 1h du matin yeso wana basaki na petit na leta Never Didier Masela baza bango deux ngana kita wana tant sur 1h du matin na zongi pananga pour mettre na zova na Paris. OK. On va à Paris 10e. Donc ngana JB on a beaucoup à se dire, tu vois mais bato mokilinde balingi bato mokili balingi basala batia na acha mon vote na vena na petit na pardon JB mpiana na kati ya confusion donc moi un peu parcours ya VH le bomara trop bato bafinga ko trop VH kenda poto nga kenda ozala prêtre mais otongata immeuble monter na kin le loso acha mon vote to moniki eloko ekoza acha mon vote lora bato misu batonga acha mon vote et là on est sala vraiment les lots s'y retrouver boy poto mona elambezali mais lupangu to mona te ni na Angola ni na Kinshasa o pesaka babi o lonaka mingi pa ba musicien mais ba futa yo monnaie de singe na koka ko tonga na ngape ata mo immeuble à 2-3 étages na ki parce que na saki na ba moyens suffisants que na tonga oui ozaki na ba moyens peut-être salaki des années l'année 87 2007 nazaki na moyen nazaki mwana mukebe nazaki na moyen mais nazaki na bula kinte taka ngana ko ina poto na bula kinte mais ozaki na bula kinte se ko tonga na poto ozaki na bulu ite ya ki mais na poto tonga naza lokutate na zwanda ko ya crédit na futa malembe sila na mboka moko na Voreal ke bato bayebi mais moi je n'ai jamais parlé maramba banda makambo nga parler sur bilamba ozo comprendre bilamba mais lelo so totali VH so to lobeli maramba bilamba maramba ndako to monte ke sala pe pasi mo elamba otike la bana te yo kana bisayo eloko nga na lobati nga na somba ndako na Gombe aujourd'hui je vous confirme do oza parler na Gombe na avenue Katanga numéro 9. Mais nga pe na mona Gombe supermarché. Nga vanda na Gombe. Na mona Gombe. Yo bite ka savanda na Gombe. Na kata poste na CPTV. Musika te na ndiai. Docteur biso ba voisin. Ozo vous comprendre. Mais nga na yebi ngote. Na somba na Gombe mais na kola pe na Gombe. So na tangelo ba famille oyo yebi ba famille Kirongozi. Jeff Kirongozi aliawa banani bato akoli na ngai zo bana ba Colombia banani. Maisole maikusa tokola biso tu wana après to longwe na somba na Gombe tout mais bato ba ignorango ba bi ozana lupangu TVH ozolo bela bilamba ozobeta to lo tambola na ba musicien batonga lelo ba kozala te na lobia musicien c'est normal atonga na okai mutu moka ba bêtise wa cha aza mutu ba matolo ngana yi matolo tenga za mwana na koli na poto no beta matolo na poto ku bakomo finga yo babi batu misu bakomo baka ba jeton ke bo suka lokwa acha mo photo nenga suka oui lo ba matolo ko ani sko bon acha mo photo succès etindaka ba décortiquer mutu mais so totali ba prêtre lo ba par exemple na tilo raba vecha chombala basala ba kombu me ba stable ba manka ba respecter ba manka côté siko yo ba lekanela ko ba chombala azali wana ba lobelaka na se nga ba lobelaka pona mutu homme public ozo comprendre Naomi naza homme public
omoni babamba libanga kaka na manga o eteli soki nazaki manga kotela te bako bamba biloko bakoloba te po banya pe bayibanga te ozo comprendre tellement naza moto a résister a umeli succès dans succès mbula na mbula naza génération ya bana série 7 naza génération bana série 8 naza génération bana série 9 yo mwana série 9 oyebi acha movoto ozomona ndeni bayinanga te moto azaki koteka nguba liboso ya ndako na biso aya na poto banda kofinganga boyoka oyebi komona nani lobobo aya bandi kofinga lobobo komo bisaba na poto ke bokeba bosuka lo acha movoto voilà pourquoi toucher ba kombo mususu te a toucher kaka nga vous comprenez pour votre information na ko toucher été na otie pe égalité mais ça petit pas na yo mais tiel les kanelo bongo vraiment c'est désolé il faut yebana il faut toucher nga vous comprenez au moni yo soko sali kaka émission bandi ko finga nga lelo lobi ba yebi na omi mondo nti bato ba komi kotala yo pe ba komi okomi na ba audience okomi na ba vue ebele maman s'il te plaît moto asimbi mbongo banda bo mwana azaka na maîtrise a bongo e bongo acha movo VH ba yo koma mandia okomo senga bato ba mbongo e matolo pamba VH et donc ba sero zalaka nango wana il faut obomba lelo koma mandia ba mbonga ndako komo luka okomi sozo ya ngola faut cotiser ba mbongo po yo lingela ngo ba chéri do bazolo ba mukile zolo ba fort acha movoto supene lelo zongi sima to sali pena refrain mukile ngo to zongi sima est-ce que acha oko préférer ka rozala ozalaka na sima le muso wanda ko edeka ba musicien ndo banda ko edango po lelo to koloba nini parla na lina loba nini soki lelo mwana yo boti azal rola na sima ndeta zo puye ndeti mission fali pupa conseil ni yo pesa yi po yo mo de jo kutana nango oyeda ba jibe melelo ba futa o monde de sange ko mbona te po e ko mana kati ya polémique ya jibe mpiana voilà jibe mpiana c'est mon jeune frère OK que to parce que exemple po zala ki po ba mission belé ba leka pe pa ya acha ozala ba papa wemba ba mai balobela kango te mais vanda même na ndako nanga na ina so vérité bana na ngona bavanda na ndako na otanga te to luka la polémique te réponse ina lobela po na matolo ngana bi matolo ata mukolo moko te vous comprenez nga na poto okobeta nani matolo to mbongo aza kuna te na omi okoma okebwaka ngunda pa bana basi kolinga ba chéri ya mikio babike baza balar na bango po diembelaka na sima na bango et tout ba lobby poto donc ko finga wana kutu moyeti soki nazalaka acha mo photo te nde balobelaka te ba petit chéri na poto bana mbongo te na poto na bi fi moko ona mona kaye azana ba moyen azaka ka moko ona mona na vie nanga excusez nga abimisa 300 livres na kati ya sac na ye apesi ngai na lobi moko kaka beti mulanga bon atambola na bajipa kano banini mutu ngana ko diembela ye wana mena diembela yete ozo comprendre ba critique kaka pona basi lisanga mais mutu nyonso akoma kolinga loba likambo moi c'est tout ça une émission ebele ba ofinga nga mena répondre à shooter to mesana dana na mesana na makambo wana omoni po mutala taninga na lati boy foza na la omoni nga na omina défité na otipotoné na boy je suis tout en Dolce Gabbana mobimba nango collection pe ya sika yango yo ezotanga ma Dolce Gabbana mais mutu usa ko so acha de l'autre oyebi petit nanga jibe mpiana papa chéri qui salut ba yebi saike jana ko ya supembe na ote asune l'autre mais na mondo zo pese mbote beseke bozongani asa ngane to problème te na lobi no ke batu ya mokili batiaka biso na conflit ozo comprendre ngana petit na ngai loke zate ya finga ngate ngana finga yete ozo comprendre il paraît batamukili bowelela mwasi te mambo mwasi ya nakati te kili elinga ke kabola bino na batu wana ba proche na nga bali ba mona kinde jibe azotika na ba Bercy banini jibe ne parlait plus des autres personnes ne parlait que de acha movo ya linga ke openza alinga na moteur moko à tel point nga mona lala ka boye na bi non petit na wana linga ngai
Il y a peu de différences entre ma mission et les cas aux alana bangona Jibé Piana. Naomi, na lobi na yo, Jibé Piana, papa chéri, que je salue. Aza jeune garçon, où il y a un moteur depuis le début de la carrière jusqu'à aujourd'hui. Quand le Canada King Kester, où il y a Kolanangai, ndako ngambu ngambu. A initié la musique. Ngai moko papa Wemba, apesi ngai buya bilamba. Na beaucoup na lisusu na boss na ngai tozana lelo yo. Le maréchal arrive kono. Na yokinze moyen moko boye nazalaka très gentil kitende bongo limu. Abi lata na yo pour la vie za mukuse. Yango moninga na lobela kaka bilamba na lobela ka makambo mukili ebele te papa na sanga o wana ezali biloko mukili tikalaka. Vanité de vanité. Mais à chaque fois que je kufa, imaginez que vous avez vie beta forme à niveau 0. Na lati 40 ans. Alors mon jeune frère, Jibé Piana papa chéri. Mais c'est que si on a Jibé Piana, c'est que ranki nango sili nango. Tout ça n'a problème. Que mission zo pesa Jibé mote c'est que ba fan pena ba comprendre que yo na Jibé Piana. Famille ezongi. Batu oya ye. O babima mabe. Jibé Piana papa chéri. Les vaincus d'hier sont devenus aujourd'hui des grandes puissances d'aujourd'hui. Yo yebi yango pour lobela yango. Ngana yo loboko tina paradis. Ya solo. Jibé Piana VH alobi yo na ye loboko tina paradis c'est que banguna bakoti vraiment mai VH a retiré na ebena a retiré plainte ya rando ya lingine sur rando te. Merci beaucoup, merci d'avoir fidèle. Il y a solo la vérité. Balobi mi gagné ma papa ngeli oumela garçon Silima balobi depuis 0033 mi gagné ma Paolo dos Santos pourquoi pas Ben Willy les Gabonais ou oumela vraiment et tozo sousou na esengo Kalami était déjà toujours recevoir Fali Poupa clip. Ba ça pena featuring na vena biso Aoule Longomba donc bana tout ba fani tout ya Fali ba fani tout ya Aoule Longomba bo consommer clip wana ezala vraiment dégâts tala yo mo aigle donc Fali Poupa Kalami était na Aoule Longomba featuring acha mon photo to combine so ko chiter vraiment l'émission lelo mais toi na posa to kota nanu moi mukie ezana ngo polémique té ezana ngo eloko mo ma bete acha mon photo soki pena lelo ovandi obota mo mobaliti Naza bana mibali 9. Bana mibali 9. So pena totali acha mvota vandi boye. Bana na mibali bakoli, bali bakota na monde papa na bango ya bilamba, monde ba musicien. Est-ce que acha mvota ko conseiller bango pété, bo mekate eza mabe na ndenge yo riska ba vie na yo. Bana na nga baza bana babota mi baonye sona poto, ba bi kuta frite. Nana mwana moko ana 33 ans Houston Movoto. Ala takane tingas donc elo ekebola biso ka bilongi nga eloge komi ya Nikolo ye longa ba jeune mais asa lokola ye abeta ka forme na mwana modogo fere baza ba camarade mwana nga Houston Movoto babotami ane moko na Robi ja Franco fere ba Collins la moko batang ba école moko mais mwana wana asa kitoko bogara nyama. Vous comprenez? Abeta la forme, mais il y a moi qui sais monde yokota monde showbiz, papa moi je peux pas aller là-bas. Pas le banalingala. Il y a trop de Mako. Mako pas Macron, Mako. Dans l'ingalo balobé belé. Ngana kota monde wana nandege que na aider battu. Et là ko bato a comprendre. Je savais pas qu'il y aura mais c'est là qui retourne. Vous comprenez nga? Na sala ki na aider bato ndenge toza komona bato moko baza na mbongo azo aider bato amukili mais ndé pe balobaka ba mission bazala bengra yo pe déjà baza ba grappe ya solo na lobango 10 000 fois musicien congolais ba musicien oyo ba uti na passe ozo comprendre au moins balobaka toujours ngamona ngana zo na passe tanko pesa mutute vous comprenez bon ce sont des parvenus na français to bazwa soka kami c'est pas ya uti au kabati mais ngasha mo voto na kolina mbongo mais yo pe jiba ndo ko bwa kola msupo pesi mbongo te me abwaki yo na ba papa Wemba bando tiko pe libanga bongo mo libanga oyo zo ba libanga ikoma kolesa bino tu asha mo voto mutasala yango ngande na pesa Kester
Tout Paris ba yebi ke kolo libanga muko ba kundanga na tombe nga WhatsApp na acha mo photo pas grand le créateur du mot libanga ba ochangu. Vous comprenez? Nazo ba kombo ebele acha mo photo koko ya Londres acha mo photo ba yembanga presque ba kombo nyos. Mi senyo so ayembanga fali ferre zo génération papa wemba. Papa va dire mukolo nanga mais avec le vieux japonais. Ça dit, dans l'attaque toujours au Japon. Il y a ça, il y a monsieur, mais là, moi, on est dans l'attaque. Bon. Bah, on a pas couru en selon la qualité, on préfère pas que ne pas chic pour on soit à l'université. Clyde, moi, on a un Clyde. Acha, Asa le troisième année à l'université, dans des années qui viennent, à Ozalanani, juge. Ok, au préféré, bango, bakota, c'est là où c'est là où il y a des gens qui na kolingate na okape bazo finga bana pour tout mususu ba ko finga na plaisir. Soko talingana il y a pas photo, il y a pas match. Il y a pas match. Na été 10 000 fois mais azika ka azo finga na ye pour le plaisir. Aluka ye bana aluka na répondre ye pour ay au moins li kamo ya petit totanga ki wana bo tanga ko aluka ka toucher nga ka kwa ye bana pe abenga na téléphone vie ko landa te so to toucher bino te to bi bana biso do ya benga odana sima po abenga ngai abongisa po ndike ko ya yo za vie nanga yo za idole nanga nga na rêve depuis bakin bani banini mais papa wemba kendeki na mona qu'il faut na toucher yo mais ve ozo suna innovation moko ozo zonga Paris à l'Oroya mais au laké biso de Roya la biso ba saper ba Roya innovation mo e ozala kan pe osala mandenge nini poto comme na biso pe ya ochité to ke no mo rapide c'est à dire au moni voyage na ya te we na bato ba lobi ko asangisa mbongo gauche droite bakosi pour bato tunga na leka ba la cotisation pour ya donc non ngai nazali na product nazana mutu na ngai o nazali porte-parole te mais nazali net manager na ye ozo comprendre en même temps na joue rôle ya nan alvaona mannequin te rôle ya porte-parole na ye porte-parole le maréchal Rive Kono o bazo benga ye lelo le roi qui makuta pour ye aza descendant ya Mbanza Congo. Vous comprenez? Les rois Mbanza Congo. Donc, Moutazalaki, roi Natango Wanezaki, qui m'akuta. Alors, pouvoir ya Mbanza Congo, nous sommes appelés ça, maréchal, Rive Kono, autrement dit, les rois qui m'akuta. Ngana eto kutani, ba étoile na biso, ekutani, tout ça, tout lingani. Yé azana projet. C'est un grand patron. Azan musicien que oya kola na matolo. Donc tolo baketo qui rapide projet ngweze yé mais y a pêché comme sponsor na yé. Tellement yo yé bana acha mo photo. Voilà. OK. Donc yango moni lelo yo muta futela nga billet pona yawa. Première classe ezayi. C'est pas Paris baloba bilobela mbazo Paris bana mbongo te petite sœur. Nazolo ba caméra zo monanga. O mutako kabela nga 500 € azate menga na ko kabela mutu. Pona kaba. Ozomona jamais ko tanga na mulongo ya pauvre. Ponga na kaba. On est né tozali awe pa be maman Mwila. Maman Mwilu Béatrice Soise. Maman Mwilu. Na bien jeune mais azaki toujours na mbongo. Ozoko ye akabaka. Mais dans limite que ba film sous bazongi c'est la ndenge ya kabaka. To ya watolie to meli ne to lingaki. Mais comment na ka mabe ko ya jour mususu ba komi ko critiquer mutu wana wazali ko kaba. Ngana kabela batu. Na kabela ba musicien. Na kabela basi. Vous comprenez? Naza égoïste te na kaba. Naza pe piakerte. Na voyage toujours na première classe. Bah voyage tout na salaka. Bah hôtel nyonso na kendeke la première classe na la kisaka. Awa na vandi à depa ya hôtel Alvalade. Botala nani. Acha mon voto tozu pena ndenge expliquer biso ke eza producteur de mutatio moi liboso po bi mama. Ya mutazo futa hôtel. Donc tozela yo banikesi ba yaka bakoya ba saper to photo. Ba saper bakoya. Et puis ba saper oya awa. Ba ozala pe. Ba kozala ye atie mbongo na ye. Oya ozala numéro 1, numéro 2, numéro 3. Azui mbongo ne lamba. Azwa mbongo na bilamba numéro 1 azwa ticket ya poto accueilli. OK, to bengisi ba saper nyonso oya za bana basi. Ba sapez. On a posé les gars la barbecue on a contacté quand donc Oyoki Béatrice Soise c'est une grande couturière bon maison couture
so ozalaka na ba top modèle na yo okoya otia bango ba défiler soki pe moko lingo défiler yo ko gagner no bien photo na tina. Merci beaucoup. Vierge Movoto moi liloba ya bien oyo sala ve na biso caméra to bi ke a soutenir ki pe ba musicien asala ki pe na ba musicien margué ma moi liloba ya bien oyo sala bien na place azana kati ya prison pour na ve na biso Victor Caméra. Merci mengana ko sala plaisir ata mukete. Oh, ce monsieur il a trahi le Congo. Nabi mo a trahir le Congo. Yo sala on ndenga kimbanda po azaki mwasi ya masa ya petit na ojibe to. Ça rien à voir na makambo wana. Nazali activiste. Combattant nazotala nalinga mboka nanga le Congo mingi. Oui. J'aime mon pays. Mutu wana azali congolais te. Landanga bien. Ouais. Eloko mukile ko landana nyoso tolobi yango wana. Aza congolais te. Aya bwaki kingunda yena ba parents na Congo ya botami na Bukavu. Congo epesi nyoso. Epesi ti ba bourse d'études yo vrai congolaise ba pesa yo bourse de potanga moza intellectuel. Ba pesa yo bourse te. Osali ba cours na yo sisi bourse exacte. Mais il a joa bourse na ya joa ko ba te ta Congo a congolais puisque a joa bourse wana na kombo ya Vital Kamerhe. Komoni yo zo bengasha mo photo te. Pour authenticité sengaki tous en prénom te mais j'ai un prénom. Vous comprenez? Il y a un moment yé ngazawana ascenseur ba congolais ba pesa kiye il a trahi ba congolais ba ola la ba nzala ebele yé ana ba million ba nini ayibi mbongo na 15 mois ya pamba tala mongo ayibi et soka chef de l'état alinga yiba comment alors na lobele yango ba juge mutu wana avanda wana anyokoli Congo bino boza ba congolais de souche na ebite so ba ko corrompre bino mboka wana eza bino te caméra zo mbongo akena ona nini a vu 24 vaches akena ko fete na mwana ya nani ya Kaberebe. Est-ce que na Congo il y a ça fait ça 24 vaches poto yo kayema wa ba yo ka mutu asali quand même moi geste ata ba musicien ngo après ça combien bana mbongo ya Kamerhe akovanda boloko ni tala justice justice bosala makambo na bino Kamerhe aza responsable ya kimuyibi na ye c'est un voleur. Vierge Movoto na to sala susu to za sur la deuxième émission ka la solo la vérité to beta pela ma solo ya Kamerhe ndenge amemeli ba makambo de akobeta 12 à 13 ans après ba refoulé na mboka. Vierge Movoto ba dédicace na ba oya yo ba to ba linga ko na poto partout ba wala ndako ba dédicace rapide pour solo la vérité ne makambo. Maman ndenge balobaki ba bêtise onga na beta matolo na beta matolo te na équipe nanga oyo e supportanga et pe sa mbongo elatisaka ngai batonga nazo tanga donc bato oyo balatisaka ngai koleka Rive Kono les grands producteurs Bigantsumbu Simo Gomsi Bamba l'homme à 3 noms. Le grand vainqueur Jos Mundele Mobali Ababi, Alino Sene, Claude Kokodi Koko, Chikito Mushashino, Nabo Sanité, Oyo Penda Lati Sakanga, Oyo Moyatona Lata Yoji, Mobimba, Yavane, les mini quoi, hein? Oyo Aute Kobenga na misu na yowana, Aute Kobenga, donc yé Penda Kona Kobo Sanarité pour yende Asala Kangana Zala. Washington, grand pays, et pas Yozali, à se reconnaître comme représentant légal, il y a Yoji Yamamoto, Naminik. Simon Bamba, Simon Gomsi Bamba, Moninga ya, Bigantsumbu, le jeune producteur, Nabosani Binote, Nabosani Lissusute, American Woman, ceux qui balobi, American Woman, Ezayo. Mamaya Diana, la fille du colonel. Miss Yolande Awa, la mère de mes enfants. Béatrice Soise, maman Mwilou. Magui Movoto, Lignoko Yatembe. Maman na Galilée Masaya. Ah bon, on a vraiment bangé des bébés VHA. Bébé Senzongo.
la maman des jumelles. Elodie Lokolanza. Vete hôtel Manabiso pena pour suka Soleil Diata la jolie. Na mabanga ngo pena ça bien. Soleil Diata azali chroniqueuse netio na Bruxelles. Soleil Diata. Merci beaucoup, merci vraiment mabanga mususu de rozonga na émission Eroya mbala yasima. En tout cas, merci beaucoup na ba fidèle tout en tout cas, bo abonner massivement na solo la vérité, bo abonner na sengi ba tout ba fan nanga tout o bolanda ki ngai na Congo promo, tozala ki na bino, bo abonner massivement na www.solo la vérité balobi chez papa ngeli migeniema babi kuna vraiment na mikili ya poto 0033 migeniema papa ngeli garçon silim umela bientôt là tozo fali pupa na ve na biso awula longomo balobi featuring pene ya makasi bana tu ya poto tozana bino ensemble papa mi donne store bijou pongo Rosette mi don Junior mi don Arlin si kanku wana vraiment famille nanga on bo abonné hein ba commentaire na bino ko finga na bino sala nga pe plaisir ba mama tu ya poto na lela bino fort ba jo tu ya poto vraiment beaucoup na bosani grand prêtre des prêtres oyo penzo mona ki sapato yo ba mokasa solo abimisi 1450 asombelinga yango Godard Kwanza Fulu Mikiliste mwana London ya tongo Simon Mbongo na London bambote ebele et puis tobosani te pona osukisa tobosani te noko na biso grand sapeur lisusu tobosani yete noko c'est quand libanga la suka Béatrice Soise maman Mouilou ma copine privée masquée des dons noko Brice Pangi Zambe fi mora sola be $. Merci. Nasima ya caméra na pesi merci na Montréal décret ni papa na Brandon babi moi na biso moi si bébé kitoko kala mingi te tozo li puta na bantaba kala mingi te bo milara Chris Nimi Montréal merci beaucoup bisous bye.